Arrêtez. Katazoba. La jalousie est un comportement de bataille que le cerveau transforme en guerre pour en détruire rival, dans l'amour ou dans les affaires. Mesdames et messieurs, topesi bino mbote mingi, boye imalamu na chaîne nabino pe chaîne nabiso, Boalouwood TV, chaîne nabiso ya sika ya mikolo oyo. Katazoba, la chronique intello, émission bozo tala babenga ango Katazoba. Si c'est la chronique intello, parce que mayele nde tovandi sakango awa place to kata bazoba nyoso ezalaka nde na chronique oyo. Igel women mongongo ya mwana mwasi oyo bozo ka awa ya pesani ka avoir bomba na ye elongi. Mais moi tangu moke moi elongi pe bimaka moi moke mais mingi nde voix pour makambo tozoloba nde eza important. Et voilà. Toye lisusu na numéro ya sika et c'est ngoza ya trop et j'espère que le plaisir est partagé. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Arrêtez. Jalousie eza mabe, il n'y a rien dans jalousie. Ndenge bandeko na biso ba ivoirien balobaka. Jalousie eza sentiment moko boye négatif. Eza parmi ba sentiment négatif. Un sentiment négatif. La jalousie est un sentiment négatif. Eza parmi ba sentiment ya mabe ya négatif la vie ya mutu. C'est-à-dire memaka jamais eloko malamu. Ezala pa na yo moko, ezala na société. Jalousie. Alors, eloko toujours remarqué toujours remarqué au sein de notre musique tolo bango ka bongo ezaka jalousie. Surtout mingi envers Fally Ipupa o ekomi nango nde ka jalousie. Et voilà. En tout cas, awa toye kokotela mutu te mais tozolobaka makambo ndenge tomonela yango ndenge ba fait ezali. Parce que biso awa na Boalouwood TV na Katazoba, la chronique intello, nous on ne fait que présenter les faits. Oto mona, oto yoka, o eza sur le terrain. Eza na internet, eza na vie normale, eza na vie boy. Oto zo mona, yango toyaka ko exposer ka ba fait ke tala oto mona ka yango yo. To inventaka awa eloko te. Pena soko lobi to inventaka eloko okosi na o makasi. Alors, avant to zinda, na kati ya sujet na biso ya lelo, o to lobela makambo ya jalousie, bana Rotterdam, billetterie pour na concert ya Aigle, eza déjà ouvert les gars. Awa na kotaki na site na lien wana na monaki ba partager na cliquer na koti. Au défilé, au monde la place ba komi buy ticket donc somba ticket na yo, ou cliquer wana ba oye biso ndenge ko sala 49 € pour avoir une place ya okota concert ya Rotterdam ya Fally Ipupa le 23 septembre bana Rotterdam baza déjà ya ko sepela billetterie yango wana eza déjà ya kufungwama 49 €. Voilà. Héritier Watana Bego gatoto ya tembe yepe lokola zalaka Spiritas balobi na Spirit Club akozala kuna affiche yango wana botanga ba Spiritas so basepelaka na wata totorine ya tembe bokende na Spiritas soki Spirit Club wata kosepelisa bino bilenge ya mi ange mi démon chemin de la gloire retirada bokoyoka ba album wana misatu bokosepela nango. Alors tozinda sikoyo na ba katikati sikoyo ya masolo. Guerre oyo ezalaka entre Fally Ipupa na Koffi Olomide vena biso songi ya mbeli. En tout cas, visiblement boye biso toyebaka te tomonaka te eloko nini esalaka ngo. Mais na ndenge ya ba systématique soko olandeli bien eza na kaka succès ya Fally nde koma ko déranger batu. Vena biso songi ya mbeli batu bazo kotela ye o balingaka Fally te neti tente promo mutu ya artiste ya bovan ye na minute ofoka azala mopanzi ya vie songi ya mbeli po ye pena lingaka Fally te toyeba te Fally abotola ye nani na vie Fally azangisa ye nini apimela ye nini toyebaka te. Ayaka na boule azala chroniqueur ya Fally amonika engombi o eza kote ya Aigle amoneka akozo espace te.
tikana kende côté artiste oyo aza faible azozanga batu kuna na ozala na importance yango na kenda côté ba kwado ba pesa ye pe pine na ya bambaka ba pesa ye pe importance na ye Kofi azwi yo asukoli yo asali yo ozongisela Kofi nini wana batu ya Kofi po ozala fali il a fallu entourage à Kofi carnet d'adresse ya Kofi ba Ahmed Bakayoko nanana to banda siko komi tuna motuna est-ce que Ahmed Bakayoko ango carnet d'adresse ya Kofi ango Gibson ayebaki ango te Bouron Pela ayebaki ango te Willy de Boulot ayebaki ango te Willy Boula ayebaki ango te nani susu Modogwa Barambo ayebaki ango te Suzuki Luzubu ayebaki ango te JF Ifonge ayebaki ango te Gibson Butu Kondolo bayebaki ango te Soleil Wanga bayebaki carnet d'adresse ya Kofi te pour lelo et profiter ka na fali. On va commencer maintenant à se poser des questions. Kofi a eu au sein de son orchestre quartier latin beaucoup de musiciens ba défila kuna. Na oba bima na oba bima te na oba lekaka kaka isimba te alekani. Na ba oba uta ki pa ba orchestre mususu ba yaki lekwa ba maison mère. Carnet d'adresse ya Kofi dont Tintin Promo parle. Carnet d'adresse ango eyeba ka fali. Babouron Pela même na ba danseuse to kota pe na ba danseuse pour ba danseuse pe bazali na quartier latin bango malgré babina na bango kaka mais carnet d'adresse wana ya Kofi o profita na fali ya on azo ba musicien nyonso baleka na quartier latin muto yebaki carnet d'adresse wana te ka fali. Pourquoi ce carnet d'adresse là n'a pas profité na Modogwa Barambwa, n'a pas profité na Bouron Pela Jeko, n'a pas profité na Gibson Butu Kondolo. Gibson Butu Kondolo coup de chapeau auti koyemba nzembo moko hommage à Bouche Bulit na yoki nzembo wana ezongi singa lisusu vers les années ninyoyo ezongi singa na époque qui sentinelle na boila jamais jamais de la vie jamais de la vie qui sentinelle na boila jamais Mutoye mbango Bouche Bulit auti kokufa Gibson Butu Kondolo a rendre hommage à répandre siko ba morceau ya nzembo na ye wana akangisi yango na ebisio me nzembo wana esalinga bien. Gibson Butu Kondolo eza na chaîne ya Ndombolino o balingi kotala bakende kotala ngo. Gibson Butu Kondolo voix kitoko beauté aspect alati chemise moi noir ya ligne na leli yango mabe batiango neti croix ya noir boy na leli chemise wana mabe. Gibson tala taille tala aspect de clip voix kitoko zoemba kitoko inspiration pesa so yokika ninga kina nzembo yango me Bouche Bulite Bouche yeye Bouche Bulite attendele qui sentinelle na boila jamais attendele papa na kosomba ta vélo bato bazana baneno nanti bayebi nzembo attendele Bouche Bulite ya kosomba ta Vespa attendele voilà. Gibson Butu Kondolo bravo nzemba Bouche Bulite oyemba ngo kitoko na sepeli nango en tout cas nga na sepeli nango vraiment. Alors, revenons à notre chèvre, revenons à nos moutons. On parlait de carnet d'adresse de Kofi Olomide dont Fali a profité. Le carnet d'adresse, il y a Kofi, toute l'équipe de Kofi a profité na Fali Lelo. Pourquoi ça n'a pas profité aux autres? Quartier latin zaki collège. Talaga clip ya ultimatum. Obasara na poto. Mona mupiko bato wana nyoso ba telema wana tind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 ba instrumentiste ba sangana. Donc ebele ya batu mupiku nyoso ya batu wana bazaki na quartier la teba Willy Boula we ute kokufa o nani wana Willy nani kombone kuteza nani Baba Biendonga ba Eric Tuti. Donc carnet d'adresse ya Kofi et profita ka na mutu moko bango tu ba carnet d'adresse ya Kofi te partout Kofi akenda amema orchestre mobimba tango bakenda ka Abidjan
place Ahmed Bakayoko azalaka ba Gibson ba Babia banani pe bazalaka kuna siko Ahmed Bakayoko ayeba ina eka Fally malgré ba modogo ba tutu pour Koffi na voyage te ka yena Fally ba kebeta ba concert ba kesa ba tourner si bo monango si bo mona ke voyage moko yebo e concert pena Koffi a voyager ka na Fally ba ke ko beta concert ka na Fally bazongi jamais. Koffi voyageait avec tout son orchestre. Si on a orchestre mobimba, Mouto a profité na carnet d'adresse ya Koffi ka Fally. Mais il faut se bomi tout na pourquoi ka ye. Bomi tout na pourquoi ka ye Mouto a profité na carnet d'adresse ya Koffi. Alors que Fally pe aya qui après. Fally aya qui après départ ya ba académie. Donc ba ya ki liboso a Fally ba profiter na adresse carnet d'adresse ya Koffi te. Fally muto ya ki koya na yeka ba lobi na sima awa aye ko profiter na carnet d'adresse. Mais il faut bomi tout na pourquoi? Tente pour moi ça po yo za la Fally, il a fallu carnet d'adresse ya Koffi, il a fallu nini ya Koffi, il a fallu ba Feli dimbeni banani dimbeni. Soki bato wana nyonso bazaki na entourage ya Koffi balanda Fally. Et ça pour rien te ba ko fay balanda bourreau. Bato batika Koffi liboso po bakende kosala orchestre ezaki Fally te ba bourreau ba Sam Chintu bato wana ba modogo ba Mboshi Lipasa ba Somono. Pona nini entourage ya Koffi o ezana Fally lelo pourquoi balandaka académie te? Pona nini balandaka bourreau te? Pona nini balandaki ba Sam Chintu te? Pona nini balandaki Suzuki te? Luzubu. Pona nini balandaki ka Fally? Entourage yango bozotanga ya Koffi o esala Fally. Pourquoi balandaki Fally? Mbisi alandaki sika mai ezotiola. Et pour tiolisa mai, il faut zala na makambo ko tiolisela mai. Fally ane loko na ye ya Nzambe lenga. Fally ane loko ne ya Nzambe. D'accord? Koffi asali yo, Koffi asali pour quartier la thèse à la quartier la thèse, il a fallu l'enquête ya Fally. Il a fallu koyemba mungongo ya Fally, ba nuance ya Fally, il a fallu pembe ya Fally, il a fallu beauté na ye pour ba chéri pe baya. Pour musique pe zalaka bongo. Musique ezaki bongo. Pour Koffi azala Koffi quartier la thèse à la quartier la thèse, il a fallu ba papa Wemba pe ba intervenir na ba Kester. Il a fallu ba Fally baya, ba modogo ba Gibson banana ba Soleil bango tubaya pour quartier la thèse ça la quartier la thèse. Vous comprenez? Ba bongisi la Koffi banzembo ebele, ba bongisi la Koffi makambo ebele. La preuve talaka ndenge bazala alisu te. Nani asepela su na musique ya Koffi? Bozomona bana ngo ba mema eloko te na quartier la te. Siko mukolo bana ngo balongwa. Nani yango asepela su na musique ya Koffi lelo? Toyoka ba epucha, toyoka ba pomme verte, toyoka ba Laura Lorenzo, toyoka ba pharmacien, toyoka bien. Toyoka ba effervescent et kachaka, toyoka bien. Vous comprenez? Lelo banango bazala lisusu te. Nani yango asepela su na orchestre wana? Ndenge époque ya ba Fally bazalaka. Ye moko Koffi aloba bien que moi no aya na période ka académie kendaka ayaka vraiment ko la musa orchestre. Koffi ye moko azoloba ngona munoko na ye. Sikoyo yo tente promo ozoya koloba poza la Fally, il a fallu Koffi quartier latin eza Institut National des Arts. Quartier latin eza INATE, Institut National des Arts. Quartier latin eza INATE, quartier latin eza société. C'est-à-dire que tant que musicien aye na koyeba na ye déjà. Aye na koyeba koyemba kobina na beauté na ye na aspect na ye. Apesi oyo apesaki retour nango ezongi yango esalaka musicien pe ayebana. Quartier latin eza Institut National des Arts te o balakisaki Fally nyonso. Fally ayaki déjà na savoir na ye. Donc Fally azala déjà Fally na talent latin avant aya quartier latin. D'accord? Oyo apesaki na quartier latin
yango nde sala ye fali azala parce que ba musicien bazala ki ebele lelo Suzuki aobeta yo arena te lelo Modogo azobeta na Rotterdam te Stade des Martyrs Bourron Pelate mutu abeti yango disque d'or ya Snap Gibson te mutu azwi yango sadi ke o fali apesaki yango wana ezongelaki Quartier Latin eza Institut National des Arts te place bayekolaka koyemba sadi ke fali ayaki deja na kifali na ye so yo mutu osala ye sala mosusu kasi na 2025 tozela deuxième fali blana mosaka ye wana Quartier Latin okemba aspecte nzemba malonga te vocala malonga te bosala fali mosusu na 2025 soki bino mutu bosalaka ba fali. Voilà, moi je pense que débat oyoya basala yo ezaka débat moko boye un peu complexe. Il faut toyebaka ke na mukili nyonso ezalaka donnant. Na monde ya art makambo nyonso ezalaka donnant. Nga na ye na talent na nga yo opesi lumière na yo ya ki leader. Kofi azaki na lumière na ya ki leader parce que Kofi pe avant bima il a fallu ba papa Wemba ba intervenir, il a fallu ba tuba intervenir. Ezalaka bongo. Ye Kofi azong c'est la papa Wemba nini? Papa Wemba kufa na kanda na ye. Ah bino bozo tuna fali azong c'est li Kofi nini? Fali azong c'est li Kofi nini? Fali azong c'est li Kofi respect na reconnaissance. Yango wana o ya azong c'est la papa Wemba te. Papa Wemba kufi na kanda Kofi. D'accord, mutu asala ya zala. Moto afula kayo ngenge. Moninga na ngayo tika kosala nga bongo. Kofi nga ezali mabe. Maboko moninga ezokaka nango te o soki obeti yango makasi. Pona kokumisa moto afula kayo ngenge. Ata ofingi ye, ata otongi ye. Lisitwale, ba changeaka yango te o. Bwebi nzembo wana papa Wemba yembela Kofi. Reconnaissance te, afinga ye Chamazulu. Fali azongisela Kofi respect na reconnaissance. O Kofi azongisela papa Wemba te, ti papa Wemba ke na kanda na ye. Azongisela ngo pe King Kester mene ya te pa bato ba edaye aye bakoyemba bato ba edaye asafirme na monde ya musique tanga utaki ba poto na ye soki mboka soki wapi aye bando teka banzembo ba musicien wana mutu ba edaye asafirme na monde ya musique tia ye kola koyemba tia koma koyemba ninga koma Kofi bongo bato basala poazala azongisela papa Wemba ni reconnaissance ni respect Kofi azongisela efali Ipupa, Aigle, Elmara, azongisela Kofi Olomide respect na reconnaissance. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup na mukili o ezana bato ba ingrat ebele. Ingratitude ezalaka te pona muto yo fuli. Muto pof o sa bato be ba saleli yo musala o be kozala ingrat envers bango. Kofi est ingrat envers ba musicien belé. Abima ingrat envers ba musicien na ye belé bato na ye ba salela yo musala ebele. Ingratitude ko utaka pa batu bazalaki osala pa na yo te yo pe mutu o pe o engagea batu okoki pe kozala ingrat na loketo babomela yo na mingongo batiela yo na ba cœur na ba voix baya na ba vocaux na bango baya na ba inspiration na bango me banzembo nyonso osiniaka yo auteur compositeur yo eloko wana botalaka ngo te côté wana ya cette facette là des choses bomona ngo te mona bato ye na vocal na ye aye ne logo na ye auteur compositeur ezalaka yo wana pesa parmi ba ingratitude monde ya musique ezalaka donnant nga na ye na part na nga yo potie part na yo to bimisi yango na miso ya mukili sepeli na biso yango wana monaka soki bato mibale bakaboni na monde ya musique ba succès ekitaka kolongo ya bafali Kofi lelo aza na bes pona bongo. Muta kosa bino te. Koya pe ya bafali na Quartier Latin e matisa pe o e matisa. D'accord, ba carnet d'adresse ya Kofi makambu tout ça profiter aussi ya Fali parce qu'il était intelligent. Parce que muto ayeba Kofi avant Fali aza. Bato bayeba Kofi avant Fali baza. Pourquoi ils n'ont pas profité de ce carnet d'adresse?
ambaki abanda mona bango tout na ba clip, abanda mona bango tout na ba vidéo, na ba concert. Pourquoi kaka relation on est profita plus na Fally? Quand on est une étoile, on reste une étoile. D'accord? Une étoile n'a pas besoin des autres pour briller. Où qu'il soit, où qu'il aille, où qu'elle soit, où qu'elle aille, une étoile finira toujours par briller. Mais vous qui n'êtes pas des étoiles, vous avez besoin de cette étoile pour avoir de la lumière. Nzamba salango bongo. La preuve, Joseph Obateka qui peut bandeko naye azalaki étoile. Balongo lié na chaleur ya famille. Balongo lié na protection ya famille. Balongo lié na sacralisation ya famille parce que la famille est sacrée. Ye mutakendaki musika ya nyoso akendaki quand même ko briller akomi mutu munene koleka ba o batikalaki dans l'unité familiale o batikalaki na chaleur ya famille o batikalaki na kati ya sacralisation ya famille. La famille est sacrée. La famille est sacrée. Botikalaki ensemble bosali elorote. Oya kendaki libanda musika ya famille. Yewana komi mutu. Yewana komaki étoile. Lorsqu'on est une étoile, où que l'on soit, où que l'on tombe, on finira par briller. Batunde ba na besoin ya étoile pour bazo lumière. Mais yo na besoin ya batute pour briller. C'est ça les étoiles. Ils brillent partout. Fally même à l'écaille na quartier latin te. Ata l'écaille na maison mère. Nde lelo ezaka aye. Fally ata l'écaille na wenge ya Aimé Bwanga. Nde lelo ezaka aye mutazo coloniser. C'est ça être une étoile. Et belé ya bana mibali o Kofi a bokoli na quartier latin. Vous trouvez ça normal? Nyoso ya Kofi et profiter kana mutu moko qui est Fally. Vous trouvez ça normal? Ou vous trouvez ça simple? Tout le bango bongo. Vous trouvez ça simple? Et ça simpleté, et ça likambo destin. Et ça likambo destin. Gibson, beauté, aspect, voix, carrière et aussi mbati. Soleil wanga ndenge moko. Moi mobali beauté, aspect, taille ezako yemba eza, carrière et aussi mbati. Qu'est-ce qui ne va pas? Académie batiki Kofi bango nyonso ensemble, baké en groupe. Basali makambu et fonctionné te. Fally atiki Kofi ka ye moko. Ake na ye makambu simbi. Lorsqu'on est une étoile, on reste une étoile, les gars. Bokolo bakeno, soki Fally simba, po akendaki na équipe mobimba ya Kofi, akendaki na Edi Badiata, akendaki na Batambunda, akendaki na Bataboyi. Mais académie atang bakendaki pebele. Sam Chinto akendaki ye moko te. Azouaki déjà animateur mibale bakendaki ebele mesimbiti. Fally akenda ye moko chanteur, azuka quelques instrumentistes et simbi ti lelo aza o azali. Ce qui veut dire quoi? Kofi Olomide en tant que papa, bana balongwe na ndako. Yali solo enfant prodigue. Bana liboso bakimi Kofi na 100 millions. Balie 100 millions esili. Kofi Fally siko akimi papa na $1000 akaya pamba. Mais tala siko ninga botisi $1000 wana. Tente pomo. Kofi azalo wa papa. Azaro azana mbongo. Bana liboso ba Sam Chintu ba modogo ba yibie 100 millions bakimi nango bakesa avi na bango. Bakomi kuna balie 100 millions na bango na désordre esili. Fally sikoyo akimi papa abendi ayibieka $1000 pamba. Nazwaka $1000 na kesa avinanga. Akeka na $1000 wana tande $1000 wana eboti. Aboti si $1000 wana asali ba entreprise, aloni bilanga, asali asombi ata de tabanae, asombi de ngulu na ye ya mosna mbali, asali ferme bangulu bando bota 12 baboti 24 baboti ti $1000 wana eboti. Mais ba bakendaki na $100,000 babandi ba boîte, babandi basi, babandi ambiance tito bakoi. C'est pour dire quoi? L'intelligence ne kontaka. Nzungu moko bako pesa basi 10 balamba biloko oyo kango ba goût différent. Nzungu ka moko. Ba piebino ka nzungu moko bo changer nzungu te, nzungu ka moko na mufiniko. Mututu olamba ka awa. Yo lambi na tour na yo osukoli opesi muninga. Muninga lambi na tour na ye asukoli apesi su muninga. Nzungu ka moko wana meso boye meka biloko wana. Bomona ka ba loboko saka différent. Bato Fally azwaki pa Kofi akenda na bango. Tosa lokola baza banzungu.
Fali ayibaki Kofi Nzungu po ke lamba biloko ni. Mais simbi pourquoi? Alambi na guna alambi na mayele na alambi na lambeli na même Nzungu wana so ba modogo pe bakenda inango. Balamba bien te. Nzungu wana kaka ya Kofi ba modogo bakendaki na Nzungu wana balambi bien te. Fali azuka même Nzungu wana akelamba ya ye na coin. Tala biloko alambi. Une étoile reste une étoile. Le talent reste le talent. Quand tu l'as, tu l'as. D'accord? Na arezaka likamba dona. Nga na ye na talent nanga na ye na étoile nanga. Na ye na makamu nanga na ye na bloro nanga nzoto. Yo popesi makamu na yo antake kombo na image. Ochelinga visibilité. Ochelinga podium. To salila. Yateke likamba Fali a Kofi asali yo. Ozangseli Kofi nini. Siko Fali pe na oyo sa na quartier la te Kofi azangseli nini. Ka jalousie. Musicien nyonso asala succès ya malonga na mboka oyo. Azona problème na vie na biso songi mbeli. Ba vidéo eza na internet. Bolandango. Musicien tout oyo connaîtra succès ya malonga. Na ba succès ya malonga. Ba succès te lokola o moto moko epeli apo ekufi. Ba succès ya étincelle te. Ba succès pena ya malonga. Durable. Ba musicien oyo nyonso ba connaîtra ba succès ya bongo Kofi abundisa bango. Ba vidéo ezali. So mutu nini yango wana batu nyonso bazalaka mabe ye moka nde azalaka bien po batu tu bazalaka contre ye. Waze kwa Nyoka Longo, Kester, Papa Wemba, Tabulei. Bana wenge, jibena wera bango mibale. Lelo ekomi Fali. Après zaki suna Ferry. Ferry écoute salela ye deuxième soin. Mais Fali a kotika la kosele émission te. Omonisko eloko so Kofi yango wana. Mundeni mwana ngo agafara te pona zoye na mabe. Na kange na mabe na profiter. Fait écoute à Koka Mutema te asalela ope na premier soin na Karine Mokonzi. Alobo tsaka ba papier na ba poche, oyembaka mogwe. Oza patron te otonga même pas école. Elo nini yo osomba ya osomba te na premier soin nyoso wana fera loba na yo ti. Oza faux patron ba kiti na yo, oza patron te. Oyibaka ya yibaka te. Fera Koka te aloba. Mais tande Fali akanga mutema po mona ke Fali a mobali. Fali a manka kayo respecté. Eloko sko eswa kayo yango wana po yo lingaka Fali a manke o profiter sko kanga manango bibo moni. Boninga zo manke nga Fali siko ayebaki abinga veo fona zoba e. Fali pena zoba Kofi. Fali a zoba Kofi bien. Aya na opena système a mise en disponibilité. Alongo na mise en disponibilité aye respect na vie mopao. Afinga yo te asalela yo mission te. Et soit kayo loko wana na ndinga kosakana te. Tala, yana ba arme yo soit kamakasi. Mwe ba silencieux. Silencieux ezaka na ba film. Yo ba betaka tchou. Mutayo kiteke mundu kebeti. Et soit kamabe biloko a silencieux bomaka fort. Ki ba mindu ki ba to. Ba fere sikoyo ba mindu ki ba to. Kofi asali eka elo mobo a ben Karine Mokonzi ya bandi to batutu ba oyoka. Fali siko ana ba arme silencieuse. Ya yesi ko boya veo ok nanga boya silencieux ka chou. Oyoka elo kote mezo swa. Tala mwana oya yekola yo bien. Pas salo mabe ya facile. Mwana ayekola yo bien na bana nyeso ye wana muta onyokolo mielelo. Fali ayekola yo bien koleka bana nyeso bimisa. Oyo zo sala vie na biso songa mbeli envers Fali Ipupa eza tout simplement de la jalousie. Jalousie a réussite ya Fali. Tala obi Fali tango alongwe pa Kofi. Atiki kutu Kofi na position moko ya bien. Kofi azaki na Ferry, akina ba soleil, akina ba musicien. Mais tango akade melongo ka batika ka Kofi penaka na lipapa. Mais kanda oyo azala nango na Fali eleki. Bakanda oyo azala nango contre batu bakenda kosala academia. Oyo ko comprendre nango ndeni. Mwano ya yaka alamusela yo orchestre. Et puis tango alongwe atiki yo na position ya bien. Kofi alongwe atika Fali ba album ezobeta, atika Fali na ba bon musicien alongwe na ye Fali.
alongwe na ye fali tango alongwe atiki Kofi na position moko bien orchestre zaki na position bien ozaki na biloko ezobeta fega zaki wana batu bazaki wana mais académie bakenda pena batika ndako polele mais yokela afali kanda koleka bango wana soki eza jalousie te tolukela ngo kombo na dictionnaire tosuki na biso awa pona lelo en bon entendeur salut tokutana mbala sima piolo pio pio arrêtez.